Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros. Bonjour bien aimés dans les seigneurs de votre émission que vous aimez beaucoup, la réalité chrétienne avec Yves Pan. Alors aujourd'hui nous sommes sur la commune de Kassavo et Païwa Pitero Koutabandeko, artiste comédien et ben la pièce moi bazo sala kitoko pour la bino bokamwe et pourquoi Yves Pan a comme un artiste comédien azoyamba ba politicien tobi eza la réalité chrétienne. Nyonso auto zoyamba baza la religion mususu baza kaka ba chrétien et on toyamba bango. Alors quant à moi je vous dis déjà toza nandeko Oyo a joué bien, au bino bosepela rane banda ko botalier bosepela makasi mais azan tenu sainteté azan lilo ninga ngano tozala manda ko moni ko ndimate ke za jeune moko ya bo na habité donc et na pesi merci beaucoup na Charlie Kanga zali moko ya vaya technicien ya Congo Promo Oyo et pourquoi pas à toi aussi junior dia so JDK d'amour et na bosanité notre boss Rafungi nous mokonza pembe les giga boss babisala kayo et merci à toi aussi la serre donc ma concert Dada merci ma moto tronabi que Congo pour moi ils aura toujours notre parole tous en de biso Sundiata bonjour de Sundiata ouais bonjour de Ronangai merci puis bonjour na bande retour bazo kazo landa Sundiata. Voilà, alors bandeko batala yo balingi ba Sundiata ozaka chrétien te ozala na ba maison mususu to naza penda ya bonzambe wana penda ribango direct mbala moko naza ya bonzambe po naloba ngo tout le temps biso ba Sundiata oyo soki nzambe te donc biso ba Sundiata soki nzambe te mele to ebité quoi donc naza mwana ya église samedi centre évangélique la main de Dieu et na Kasavubu na Ikelimba numéro 35 et pas ya apôtre Odo Mafuta. Donc il y a un père spirituel. Il y a un papa. Il y a batunde batala rabino baibike basundiata wana bataba kisi ya mabe basundiata wana bakota ba maison ba cultisme danger. Est-ce que vous en kisi te penande ozabo? Kasi on a otolo baté vrai kisi ezaraka yeme mutakelanga inayo na bande ko bazotala biso donc po sans ye mbelenga na totelemi boité donc vrai mutu penda pesaka ba kisi vrai penza mutu pesaka ba succès marambutu ezaraka ye wana donc nzambe wakelanga nayo. Voilà to jibino à plein tournage alors tournage wana ezali na titre nini et puis ozo jouer rôle nini et puis na naza comme producteur ya film boso la sikoya. Bon titre na koki pena ko pesa boyete wana accord et utarapa ya yemo producteur pour ko pesa titre mais batu bayebi na tozo tourner biloko ya zolo major bisadidi toza akara na Kasavubu na bosobolo awa na coin Birmanie awa to tourner vraiment ba tozo te ya bato basala mabe na ba domaine tout hein et loko tozo sala to parler kaka sur bateau basala rabama B na ba domaine tout et surtout bateau yo donc ba vivana ba biloko ya bateau donc ba bien malaki donc net biso lelo musana biso soki lelo comme na niveau ekomi oyo bango mo bazo ba ko no théâtre eza susu ndenge zala raté tozolo bela pe bato wana bato ba pirataka biso surtout bango bino bato bo pirater biso bino bato bo boma biso et lelo oyo soki biso pe musala yango ba producteur ba tiki na bango musala yango biso ba ndeko na bino to vivre lo lenge nini ça c'est ozomona donc pièce to sala vraiment na osenga bato bo somba yango botala yango et puis bo somba pena ba original po yango ne et sala ke biso to vivre penza. Donc tout ça est belé, tout ça pena est belé, bah artiste presque est belé baza na film yo. Bah tu vas jamais déci, bah et que les amis piratara na ngote ndenge zala na ngoka donc ça va quoi. Ça va. Ndeko na biso Sundiata, mandoni ba otala open partout balingi ba est-ce que c'est vrai? On a vraiment Sundiata solo balingi olongona moi rai olongoli kepi et ça la bien kuneye batata moshine ba kokune bangwa kashine yeyu ndekune bango Sundiata maniata yeyu vraiment donc yeyu azali ne ya wazali après ni mushele ne ndengolo zo mona ke bande ko bakamenzinga
na uti kukoma sikoyo ale na dingi na kote sikoyo na nani na njakomba. Voilà. Je pense que ça fait plaisir à celui qu'on appelle Michel Kaninda, mon frère Michel Kaninda. En tout cas, merci à vous parce que sur le langa bien na Facebook, sur le langa bien na appel ça langa bien de qu'on a Michel Kaninda. Alors nous avons Sundiata voyage na Angola zaki pona nini? OK, na Angola, tout le cas qui dernier temps awa, ba si vous zaki to na Angola zaki pona nini? Mato ba eba kité dans zaki na Angola na cadre ya musala kaka, na cadre ya musala. Oyo nazo profiter ko remercier Baromo bayebi mutuna inatanga donc nzete pemene balembo la tombo la te aoka na été donc Guilin Simao ya Nadine Simao à partir ba Luanda iye mutu asalaki to ya côté wana to kende côté wana vraiment ba séjour na biso à partir Angola il est qui très bien wana kuti za rolobela te po ba artiste ba kenda na bango. Mais biso to kendaki bat ba mona ki pena ba image donc bat ba mona ki pena na ba image à partir même ya ba kina wa bat ba mona ki pena na ba image ya musala to kende ko sala na Angola donc to kende le ga musala to kende ba spectacle to zala ki na vi na biso Gabe Manes Mbundu ba Papa Kula to zala ki na ba Kongwat Sébastien to zala ki na ba vi na biso venanga Tito Mujiba donc Angola pendeza qui bien bat ba sepela qui et puis facilité na mitu no so na yo boy na profiter pe su ko ibisa bande ko Angola nazo ya lisusu nazo ya pona ba masolo moko moins 2 semaines 3 semaines comme ça après to yebela suba masolo mususu donc ezaka pona musala quoi. Voilà, alors ndeko Sundiata nani nde inspiré yo pour que lelo comme artiste monene boy et puis au jouer bien battre ces plans là. D'abord inspiration utano pa ya Nzambe na bandaki kotala ba grand moi trop et puis tellement na ba grand moi trop na linga rapé musala yango mingi po ngapi na zana fanatique ya théâtre o bat pa be grand théâtre na zana pena fanatique pena ya théâtre yango na linga yango trop donc na banda pena kotala ba musalo kotala théâtre banda kala banda ba époque ba Papa Masumu pas sans souci ba Dudunga Fora donc na banda pena kotala théâtre tellement trop na s'inspirant mingi na ba grand na s'inspirant mingi na ba grand yango autant ata moko oyo mona peso talier pour se sentir que te muto na tala pena baxelange loko moko ka te lelo azan soit invité que on me repose en paix papa na sans souci matière donc na s'inspirant mingi vraiment pas naie na babilo on a ya ba no beta wana ba série ba cravate tina c'est donc kao on a pena alors relation on a artiste musicien mususu donc disons on a artiste comédien mususu za ndengeni nazala petit ya ba vieux master ya ba master ya ba petit donc nazala bien nan de kotu moi ka kendenge to lobaka na mokili ta mususu moto mususu alingela obul na ndinga systématique yo yebi na yote i mutu wana ndaza na problème nanga mais quant à moi Sundiata Maniata oyo simple serviteur ya bato bazolandanga nazaka na problème na artiste mon côté ba artiste tout tous appena en famille ndenge otolo ba pédon maintenant ba artiste musicien donc naza penza ba master na biso ba héritier watana bebos lai donc ba Fabregas ba master nga Kunzardo donc ba Peggy Sente donc maramono lo bajina mudita la maman de Meshake ayebi yango donc bien quoi voilà mais bandeko muso lobi Sundiata Maniata mutema mabe makasi jaloux alingotika la bandinga espacité est-ce que ba koselo to ba lomba solo yo vraiment na Nzambe mobimba pourquoi ko yoko ma mandingo la nazara na défaut mo parce que na lingara o Nzambe apesinga yango ndenga nazwa donc nako kangela mutu mutima te nako za pe mutima mabeti par rapport ya nini pour musala o to sala ezalaka na batu oyo bazaka derrière biso o babimisi ba paquet na bango po biso to sala musala ngasi ko za mutima mabe par rapport ya batu na ndenge nini iwo natikela batu espace te na mipesa role nga moko te iza
na mutu tango concevoir histoire na ye alobi ke non Soundeta oza place boye ozomona siko place batenga ngai funa longwa po batia mutu mususu po déjà si batenga ezala kuna ba scénario mususu oyo ngai na participer na kati to komi penza mais il y a des fois mona tamsunga mona na rôle te na rôle te car ndenge ezalaka équipe technique na biso ndenge ezalaka ya masolo te yo fo yo tia mutu place oyo scénario pene ko ekomami pena mais donc je me pesi rôle mais yo so pesi ba pesi muninga nini place na ye bon plateau nani comment dire je nini tableau oyo faut kinga na jouer mais yo ya oyi na kulu dimba sonde bande ko na baloba comme disent les Kinois oyi na ndenge ya ko bomba en tout cas ndeko wana plateau wana ko to wana donc tableau wana ko kangote vous mo chakingani to so la bien ndeko nanga omoni casting ndenge salamaka naza scénariste pour na koma scénario casting ndenge salama ba pesa muto rôle bi pesa la te pe ba pesa rôle na sentiment te casting ko salama pour biso pena to zo moi temps un mois ya ko débattre par rapport à na moment casting ndenge salama dans la place on a mona qui vaut mieux ota muto entel ngape tant que acteur na kata masolo natali ke no mutu wana ne loko to wana ngo besoin apesa biso tant so na rôle oyo na ba jeune nga ke nela esimba te to meka to zo na mutu to proposer kaka ce qui to mettant so na mutu biso na to za d'accord to ti mutu wana Soundeta ko boya ta mutu mutu jouer rôle point so balobi ke non Soundeta jouer ba rôle la batunya so na osalango film on mabande bandeti suka Soundeta na Soundeta ye moka koti papa ye moka bimi mama ye moka bimi teno sala ngote faut pas bande ko bazala de façon que tout ça la eloko o batwa sepela vraiment voilà de façon que bo sala eloko batwa sepela alors difficulté nini oyo bozora na kati ya musala oyo na monde na bino et puis est-ce que bozora ba soutien il y a l'état to pe bande ko musuba tara bino maboko pour que musala kende liboso na l'état non na lobate wana bena bo excuser nga la bomba moko na l'état na lobate bazali ebele attends on entend ba Guilin Sima on entend ba Fabrice Nseka elengezanga lipasa nazotanga ba Fiston Bo Azizi nazotanga ba Justin Nzengo papa na bon regard nazotanga ba tulwa ba Gina Mudita la maman de Meshake nazotanga ba tulwa ba Adolonianga nazotanga ba tulwa ba Anaveta Air France nazotanga ba tulokola ba natanga ki Adolonianga po wana bena serve na donc ya masolo ndenge zalaka bien donc bat bazaza ebele bat bazaza ebele penza ba masana ngai jado biango pourquoi pas ye donc baza tellement ebele vraiment ba Noël ni tout ya petit na ye bangonde mutu basalaka ki ba Guilin Sima ou l'argent paie l'argent nzete pemene balé sans oublier on a zolatake lamba mikolo yo vraiment pour na lobaka ngo tout le temps Soundeta latake lamba mutu pamba te babenge na kombo ya Benoît Zeko ajuda social mokonzi ya Saorim donc bango tout donc bango ndem bazo sala ke tozala na bandeko o basombaka ba DVD original bango ndem ba soutenir biso oya sombaka pirate ba ko soutenir no biso te donc soutenir bato ba osalaka mafia wana c'est du vol c'est ça yango na ebisi bino botala film auto osala bozo pena tayo tala film auto osala oyo soki ozaka na motema ya libende meka un peu ko changer ata osali ngai mabenga na moni yo te mais nzambe akelanga na yo azomona place yo zo kende kolamba yango lelo bato balobaki no ba artiste comédien ba artiste bazo kufaka pauvre banini eza pona bango bato ba osa pirate wana po bango tan ba osa pirate wana ba famille zo vivre mais biso ba o bato osa musala wana lelo ba vina biso bazolozolo bazolela ba vina biso ba mi José Mabila ma bazolela ba vina biso ba Alpha Bokole bazolela ba vina biso ba Emebe Yuku bazolela donc ba vina biso Placide bazolela donc baza ebele penda ba Titi Kalu donc tous les producteurs lelo tam so bazolela pona nini pirate bazo décider na bango kutu kino vont mettre tika na biso musala bango batiki
biso ba auto vivre ndenge nini. Parce que bino mo be artiste comédien faut ni bozo ça pour que bo chasser pirate wana. Piraterie wana. Toujours continuer toujours koloba. Mokile sa mana liloba. Toi ne lo sala bango te po isika basala ngo biso tozala kate. Ezaka o biso tozoloba. Soki ya solo pena na conscience na bango. Place baza bazolandanga. Bo eskizenga pena bandeko o ndeko na bino Sundiata Maniata na zoloba yango boye. Na lo bango na mawa, na lo bango ne sengote. Po lelo batulwa ba producteur so batiki musala. Biso to vivre ndeni. Po biso pe totanga ba Guilin Simao. Hein? Totanga ba Karine Lukiata. Totanga ba Bibish Maleka na ba Luanda wana. Totanga ba Bibish Mama Tondo. Donc Tatiana Matumona. Po totanga bango tu wana. Totanga batulwa ba Gina Mudita la maman de Meshake. Donc ezo senga ba producteur bazala soki bango bazati musala esa mandenge nini moi musala esa ma po batu ba sepela balongwa moi ba stress ezati batu bino ba bosala pirate to na lelo kwa osa bino te conscience na bino moko taka bolé sabat na mbonga miyibi bozo tonga bandak boso mituka na mbonga miyibi bosikize ngana tanga ona kombo na po eza penda yango biso tozo kufa vraiment boza ebele bo aider biso bo aider biso ata biso te bo aider na ba producteur o bino bo piratara biloko na bango bo aider na ata ba producteur o bino bo piratara biloko na bango bazo moyen ya ko vivre pour biso pe to continuer ko vivre pour sans bango biso na musala oyo tozanil. Voilà, donc je crois bien bon dit conseil on de so pesi bino ba bosalara ba copie ya ba image o bandeko ba mona pasi talaba yaki depuis 6h du matin jusqu'à 7h toza aba justement kaka pour na musala bon sala musala bazo nyoka melango pourquoi pas balia nango moto sana eloko moko que no soki acteur moko moi façon na échanger moi genre to asali moi ko mata babengi kaka kisi kaka bango mo batali boso bataka na kisi liboso babosa na nzambe mais au moins peka bango bat basa pirate wana dimanche baki nzambe sunganga musala na ngai ekende liboso musala zo sala ya pirate ko yiba bato zo ba nzamba sunga yo vraiment hein. Voilà ndeko Sundiata difficulté nini o bozwa to pe yo ozwa déjà na défi na musala o bosala ya artiste difficulté nini. Bon, par rapport à Moussala Neto, ça la difficulté est ébélée. Ngana on remercie vraiment bato tout oyo bayamba biso na banda kuna bango sans condition sans nini. Merci Nabino vraiment. Ba misusu baza kutu libanda. Mais au mona que non boke tourner na ndako nanga. Ba pesi bino pena accès bo tourner sans condition sans donc sans plaigner pena on a ben ngango donc ba difficulté tous on net na banda ko mususu et cause la que non net mama a préféré na ye musala na biso mama pesi biso accord boya ko sala to bandi musala boye papa o ya 15h 17h boye okuta bino ça c'est quoi sortez donc bablo ko ndengwana ezaka bientôt mona film to banda yango awa ko silisa ngo comme ya ko tricher bo ke place to longo to komi na biso na venir là ba bengana bino nzoka eloko biso okutana ina ngo bino bat bo tala boye bité bino bat bozo pirater boye bité donc et puis ba difficulté pour tous tozala kana yango vraiment on ngana la ti lelo na senga kaka soutien ya gouvernement na biso o lelo soki bato ba ba ono ba Nigeria bazana top eza parce que gouvernement na bango et s'impliquer dans kati masolo na bango. Est-ce que bino bokoki ko coach sa lettre mo te na ministère ya pour que makambo na pesa la paix résolu to ke no musikate obenga au ministère anini yo benga au ministère anini mais c'est déjà bon siko ba yebite que to existera et même bino faut beaucoup de doléance après bango ba répondre bino beaucoup de cité ba meke ba bien ba ça nini vraiment de Nanga Sundiata. Nous les artistes et comédiens à cause qu'il y a makambo yango to se décidaki s'il y a un problème to bunda na mapapu na biso moko yango mona lelo tam so moi day o nini to kendaka vraiment soutenir au moins que mutema ya mutu yango mo asepela que non a soutenir sans bokendaka et puis il y a une émission conçue seulement pour les artistes à danger dans chaque Congo. S'il y a un problème
de décès bien les comme sous tout le monde a bien maladie tout le monde a bien bokenda directement okelela pas chaque Congo leli na ba konzamboka na ba ndeko basungi bino lelo ngoboya ke soutien bozora l'état te soki moko akufi Sundiata Maniata aza mutu ya mutuelle dans mutuelle wana eza mo association moko boya biso ba jeune au président na biso lelo aza Fiston Sai association ya biso tout artistes et comédiens en général président na yango eza président Masumu oyo mokili momba eyebi secrétaire général président ndeni oh miton na bi mutuelle wana eza suko na cadre na biso moko suko na bi boponika sai yango poani poza na mbongo na ye yango botieka liboso na tondeni parce que ya binga patron des artistes et comédiens suko boponika poza na mbongo aza patron c'est boponika poza na mbongo mon président Fiston Sai place aux Ali kati donc patron aza pe suko boponika poza na mbongo na ebité aza patron na ndenge na ye aza patron na ndenge na ye tango amibengaka patron po ayebi o yaza eza roi Sundiata Maniata pa ko ba keno domestique ya ba comédien tout donc domestique venant ya ba comédien tout yeyo donc allez vite comprendre que maloba o Fiston Sai aloba président patron ya comédien ça na ndenge na ndenge Sundiata lobby de na ndenge na ye moko mi lobby que non naza patron oh même que bible yango ezoloba même na kata bible bazoloba que non oyo to bimisa na munoko na biso yango ekokisamaka donc ye aza ko mona kaza patron oui aza patron Sundiata Maniata aza pe na ndenge na ye azo vivre na ndenge na ye ndenge pe moko pakaloui aza na kwa na ye azo vivre na ndenge na ye côté wana vidéo azo vivre na ndenge mama Kalunga na ndenge na ye Fatou Miracle na ndenge na ye ba Bellevue bazo vivre na ndenge na bango ba Diane ba étoile bazo vivre na ndenge na bango donc ba tout comédie tozo vivre na ndenge na ba Exil Pechanga donc na bandengo na biso ko baza na kumputu na profiter pe donc mbala moko na banda ko nyata bango ba José de Londres donc aza tozane na kata mboka bienvenue bavena nga ba po Firenze ba Duce Kapanga bazawa ya bino ya ngwana na saluer bino donc na ebiki côté zuleka bien bana mai pe boza côté wana ba Anseluzolo ba Mike la Duchesse bavena nga Janify ba Molai président Molai ba Marcy ba Sonia ba Metapinga ba Spaghetti bavena biso Fioti Ngoma boza côté wana na profiter na ba mona solo pe mère na biso Madombo à partir de Suède bino tout bozana ba Zigura baza côté wana passeport tout président leader na pesio ya yo yango wana batutu vraiment baza côté wana batutu baza côté wana ba Gabi Kiwaka ba Alisala donc batutu to chité na biso papa nazo na yebisi bino alobi ke to chité na biso donc bino bato moi ke na tangi bino te cameraman a pembe a déclaré Charlie Kanga alobi ke non to chité bon na chité bon do wa Charlie Kanga alobi ke to chité bon ngape na profiter na ke nola tateni ya buzoba pour tout ça musala pour on se paye ça bino vraiment voilà alors ndeko Sundiata alors émission Oyo eza réalité chrétienne Nasuka obima comme journaliste et puis Yomoko en état obimi comme invité mais toutes les questions me répondre Yomoko et puis au petit numéro de téléphone on a besoin de merci à trop na bandeko bozo kazo Rolanda domestique na bino Sundiata Maniata papa na Abou Bagras Nzadi ndenge zalaka kaka na ebité Sundiata batu balobaka ke oza simple makasi eza dia quoi bandiku iloko na koko lobe bino ezali ndepo na landa tate nanga bizade dia ba mama nanga talaka ka bandundu ba Congo tozali batu ya serpent batu ya mikisa batu ya kubomba ne penza donc izandengwana donc Sundiata Maniata za na penda calme za na penda sympa donc na batutu ndenge zala alors bandiku ndenge zala kakaka luyu kalisusu lisoloyi fo na yibi ke bazo signaler ngoko da ba na yibi te wibi ke mi yibi moko ba yiku yiba na ndaku ba mesana kuyiba na lupango wana tro bandeku mi yibi wana lukula ba moni laki kuyiba kaka na kati ya lupango wana
tata wana nkolo lupango a déclaré lobi ah après tout le lingo mona ngalo ko mo ni binoto nini fona kama te be miyibi décision nini mu tata wana kama te alubi ba lukula ba matila kawa vomi na chaba toria wa manjanja de façon que tangu ba kumata ile la ngala kashe tangu na kuyuka bongo na lamu kapo na kanga miyibi wana bande kubutu ko makate ikomi tata wana batine ye manjanja isika mesani aliwa kiku atia isika kaka pe miyibi ba matila kabande ku miyibi pena kwenda bango venjoka pe bazo lingira ka pe papa wana buli ndengi na bango butu ko kakate ikoki bande ku miyibi baye muyibi yali boso amati likolo yemire batori lelini ngrekase isika tata wana nakati anda kwa gangi wana nani hiyo kama yibi muyibi yali boso amataki tata wana lubi oh banya wango bilo peluzeli kaka mukolu yelelo ngai l'État y a le bon fala bima a continuer pongine muyibi akota kate akoti bandeku muyibi pe yami badi même idéologie amati batoli nidi ngrekase tata wana gangi nan wana siko na portugais barubi babenga ngo nini nini ngo kutu na busani kanye na portugais babenga kanye na hivi sibino bandeku ni muyibi wana pe likolo ye pas même idéologie tata wana lubi bino penza luzaka ya kuloka bino baniawo lukolo luzela kika mukolo ya lelo a continuer pongine muyibi yemi bali akota kate akoti bandeku muyibi tikali moko même idéologie toujours tata continuer pongi muyibi amati batoli eleli ngrekase tata wana sukwa gangi ndengi ya kanta kenye ije nani ko yuka muyibi ngai pe ni yao bande kunjoka muyibi azalaki moteli kokoma tata wana via kamati bango alors mututu za na besoin ya ko opesa numéro na suka na sisa na tigolo sala ya suka pour que mema bandeko et na moi sentiment na moi comédie ça la bien sentiment wana déjà si bazongo donc et ya kami balete pour dans en pleine ça voilà donc bandeko donc na suka presque émission na bino la réalité chrétienne donc je pense que ce vous bengi Yves Ipan na le numéro est affiché bien soit vous looking à la Facebook Yves Ipan tous directement merci na boss Raf Ngindo mokonza pembe na bizala kayo et merci na ndeko na biso Jackson Katanga le miraculé Junior Bongo de Ngiringoto na bosanité Petit Debo Bongemba Petit Poisson Hervé Loma Kongian Koy évangéliste Semi Sambale botika kaka yo alors ndeko sundia ta numéro de téléphone et puis to kabana yo mbote pena bandeko mususu alors merci vraiment na bandeko bozola nanga partout dans le monde bo excusez-moi peut-être na ilo mo tam suna lobby et déranger tam sous moi motema moi nini bo excusez tozaka rabatu monoko mesa nango koloba esi ke kobeta libaku to ebite po ezana ngona libanga te kobeta libaku même monoko kobeta pe libaku bo excusez na bino bato nyonso bolinga sundia ta maniata vraiment na bolinga solo bo continuer toujours ko soutenir nga et surtout bino bato bo prière mingi po nga bo continuer pe toujours ko continuer bo continuer ba prière na kombo bo tchaka kombo nga ezanga te na ebike nazana ebele ya kosala oyo tilelo o na lobarango nanu na bimisi yango te sengara ke no mo opportunité et pesama bo comprendre un jour qui est maniata qui est sundiata dans nazawana simple domestique na bino pona dans nazawana ka pona osepeli sabino vraiment mututu ozana besoin ya contact ya sundiata to pe ozana besoin tam susu ya ko soutenir famille ya défunt frère na biso manager oyo a tika awa beaucoup kita mususu ko benga sundiata po déjà bientôt tozo poser pierre tombale ndenge zala kaka bokoki omonike nga pe na ko participer na kata système et ça peut bien bobengi na 00243 99 84 66 755 na bandeli 99 pardon plus 243 99 84
66 755 ou soit plus 243 89 53 89 53 86 729. Donc wana ezaba numéro ya Sundiata Nyonso Mbale, soit na Facebook komi peka Sundiata Maniata. Ekozala bien, bino bato bolingo kosala ngo ezala umela vraiment te po toza déjà na début à moi photo sala yango ti na fin du mois awa ekozala bien ming, vraiment ekozala bien ming. Sundiata lingi bino trop, Sundiata linga bino ming ya bino tu bolinga Sundiata talaka na okende déjà kolata teni musenzi pona olinga ko satisfaire bino toza na musala toza pona ko sepelisa bino bo continuer pe ko soutenir biso bolembate. Merci. Na kosilisa ya koloba boye. Merci na bana poto nyonso oboyaki, obo préféré que to kutana. To solola, to sololi. Oyo pe, to salaki kaka manger ya lipapu. E salami na ngope, mabe eza na ngote. Eza na ngote mbongo te eza na ngwe lambate, mutu esangisaka bato eza bolingo ezalaka na kati ya motema. Donc mingi to gardaka nde ba relation, to gardaka ba contact et salaka biso bien mingi. La maman de Meshake bato bele bazoloba loba na yebite soki eza nini, mais la maman de Meshake dita mama donc yayo yango wana bandiku na yebite mwana mobali oyo azodinga na sale nini. Na toku ni toyoto na panja yo bona zo silisa na prière tukangi miso tubondire biso nyonso. Kolo tala biso bani neo. Kolo tala na tambi kisibitambi ngane seye makoli neo. Kolo oyu mwani neo ti de Londres uti mikinji ya putu zale ne. Pamule shati fedede na komi onda bodo shinda ya baba kuri ya baba ya anda bodo shikanda de kolo tale na shaku de subi tambi ni nyasi ni shot you subi shot esprit de pirate shot esprit de pirate shot esprit de pirate. Congo Promo TV, les professionnels à votre disposition. Les vraies news par les vrais pros.